Bonjour Karine Mokonzi, la baronne autorité morale. Bonjour la Chine, bonjour bana membre, bonjour ba maman autorité. La Chine alina lobaka bino kaka muke, tokutana na pokwa na 20h. Na 20h émission ekozala. Elo nazo singa kaka, me fashion na singa kaka tozala oba lobaka, tozala vigilant. Et to landa couloir wana te couloir wana ezo luka eloko ezo linga nini Karine Mokonzi a déclenché colère to si to yebi mayele na bango donc bazo sala tout po ba déclencher Karine mais Karine a ko craquer te et puis a ko sala ngo te même soki bazo luka ke Karine alobela bango Karine akolobela bango te elo na osenga ka Karine zala kaka ndenge wana ozalaka Karine ndenge kana motema wana olakisa biso bamama kozalaka na motema oyo ebombaka makambo oyo esupportaka makambo supporte bazolinga balobisa yo me bakolobisa yo te bakolobisa ata moke te bakolobisa yo ata moke te po bango nde bato balobisaka yo te yo nde moto olobisaka bango moni ndenge okoma olobisa bango bamisu bakomi bilobela bakomi bilualua bakomi makambo bazoloba ezozanga meme sens ya kolobela bakomi kosala balive po bakrakise yo mais non depuis quand bango bakrakisaka yo yo nde moto okrakisaka bango omoni ekomeli bango mabe en tout cas Karine nga na encourageaka yo tous les jours na malamu na mabe na yo na encourageaka yo tous les jours na soutenaka yo tous les jours vanda na ngwende na yo Karine Mokonzi oleki bango vanda na ngwende na yo oza vraiment ya mukolo oza vraiment mama ya YouTube oza vraiment créateuse ya YouTube oza vraiment créateur ya ba chroniqueur na ba chroniqueuse oza vraiment obaloba créano yo vraiment oza fin Karine mutu moko aleki yo aza te basala balive basala baémission basala fo bayaka kokwela na makolo na yo omoni nde baye kokwela na makolo na yo baye kokwela baye kojustifie wana eza komikwela na makolo na yo bango moko baye komipesa penza na munoko ya ngando parceke yo ozali ngando Karine baye komitika na munoko ya ngando balingi omela bango mais non okomela bango te parceke oso sanza bango omelaka bango apo sanza bango ntango moto asanzaka azongelaka bisanza te bango bazali bisanza na yo basala balive basala baémission bazali bisanza na yo oyo sanza bisanza na yo yango wana bango bazolinga olia lisusu non Karine zala fier na yo Karine vraiment bisanza na yo bakoma olinga nini oloba mokoloba te okolobela bango nini oza na temps ya koloba lisusu te yo oza likolo na bango oza likolo na bango Karine tala nanu basalaki gros do nzombo alingi bango nzombo alingi bango ya solo penza nazokosa bino te bakoti meme ye chef na bango numero 1 akoti na liboko ya nzombo akoti na liboko ya nzombo la Chine eza soni pe mawa mais la Chine biso toza kuna te biso tozo tracer nzela
o bazo sala bango wana o bazo sala tu wana ezali liboke ya nzombo basi bakoti na kati banzombo bakoti na liboke biso okanisa eka bambwa na ye nzoka nde ye moko mpe aza na kati ya liboke ya nzombo wolo yele o mama Karine bakosa yo te yo oza likolo mikolo nyonso ndenge omoni mapata ezalaka na likolo yo oza likolo mpenza o chef na bango o leader na bango o fioto na bango akoti na liboke ya nzombo la Chine biso mikolo tosepela biso mikolo tolobelaka Karine point na point point na point lelo penza point na point lelo penza tozolobelaka Karine mokonzi point na point biso toza kuna lisusu te biso okanisa nde chef na bango aza makasi nzoka nde yeo akoti pe na liboke ya nzombo akoti penza mawa Karine vanda na ngwende nazo repetelo 2 fois vanda na ngwende na yo bango bakanisa nde banani yakanisa tango bayaki wana nde baoya ozwa mupepe wana bayaki nango nde batindikeli yo yango mais non Karine alobi bozwa nanu sikama ya makambo devoir Karine apesi bino botosi penza Karine apesi bino devoir siko biso tolobani chef na biso apesi bino devoir la Chine biso tosepela totika même kotanga botikaka kotanga bakombo na bango la Chine nazosenga bino à chaque fois na émission boyebi surnom na bango topesa bango mais pourquoi boza na maîtrise te la Chine na ndenge ya mabe te botangaka lisusu bakombo na bango te banzombo wana nga na tia bango kana esika moko liboke ya nzombo même chef na bango akoti yeka mutu atikalaki nga naseki bandeko naseki parce que na liboke ya nzombo ka ye mutu azangaki ye sikoyo amikotisi ye akoti akobima lisu ndenge nini akoti na kati ya liboke ya nzombo yo okosala live en tout cas nga na ofélicité ka Feregola bravo Feregola penza tozosenga yo kaka longola mwa enquête wana contre Karine s'il te plaît ozali ya biso Feregola ozali ya biso Feregola oza ya biso Fere bravo Fere bravo papa Hervé parce que okoti no na liboke ya nzombo te mais tozosenga yo kaka longola kaka mwa enquête wana na mwana na yo mwana na yo ezali nani abenga o papa Hervé kitisa motema longola enquête wana kokota na liboke ya nzombo te papa Hervé kokota na liboke ya nzombo te asambwe akoti na liboke ya nzombo papa Hervé sala musala na o bien ya Antoine bravo ya Antoine yo oza penza ya Antoine olakisi penza oza vraiment oza penza ya Antoine penza ya vrai olakisi ke oza Kofi Olomide olakisi penza toza biso la Chine toza kote na yo toza kote na o Kofi Olomide tosepeli na ndenge na vifo komikitisaka ya Antoine Karine aza na eloko te ya Antoine Karine aza na eloko akoleka eza te metala nanu oyo nyonso oza nango otia yango pembeni ya Antoine ba richesse na yo bana na yo otia yango pembeni olobi te naza mutu ifo nazonga oye komikitisa epa oleki na yo mwana na yo nga nalobaka mwana na yo
ozomona ya Antoine elongoli yo Koffi Olomide te e botoli yo babomengo te ya Antoine, mais bravo ya Antoine Koffi Olomide. Moto azalaka ndenge wana, moto azalaka ndenge wana, ifo mikitisa Nzambe atombola yo. Me ye na grodo na ye wana sikoyo akoti na liboke ya Nzombo, bakotisi bakotisi na liboke ya Nzombo sans le savoir. Mais la Chine bozala fier na bino, tozala fier na biso la Chine, tozala fier, mais tozala na keba keba, toyebi baje na bango, tozala na keba keba la Chine, tozala na keba keba la Chine, toyebi baje na bango, tozala na keba keba penza, tozala na keba 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 keba. Bango bazokanisa tozoyeba mayele na bango te. Botala ba coin nyonso par-ci par-là, botala ba coin nyonso la Chine. Vraiment nasuki wana émission eza na 20h. Na otiela bino titre na 19h30 po bokoka déjà ko préparer ba intervention na bino. Donc na 19h30 na tieli bino titre, na 20h tozo banda. Biso mikolo ka ndenge wana, tozo kende ka ndenge wana. Biso mikolo ka tozo lobelaka la baronne. La Chine bo kipe te, bo kipe banjombo te, baza vrai njombo. Ngana kosaka bino te na loba makambo solo. Baza ba vrai nzombo, bo kipe bango te. Tolobela plus Karine Mokonzi. Biso toza 100% Karine Mokonzi. La Chine bao nyonso bakoya na pokwa bo préparer benga ango nini bo préparer o nyonso bolingi boloba pona ba question ezali, ba réponse pe ezali. Bo assister na émission à lelo ekozala kafu bo préparer ba nini na bino. Bo préparer ango penza bien bo décortiquer ndenge bo décortiquer ke lobi émission à lobi ezala ki très kitoko. Mais to lobi la plus Karine. Biso mikolo kaka Karine. Bao baye bakate mère fashion de Nantes azana pona abundela Karine. Injustice eleki. Donc chaîne de mère fashion de Nantes, c'est Karine Mokonzi, 100% Karine Mokonzi. Mais ekoko zanga tena tiaka biloro misusu mais plus ezali Karine Mokonzi. Mais la Chine na bao baza la Chine te, bana membre ba mama autorité bo to fungola mitema pona Karine Mokonzi, to bo bwa kakata moko. Même ozana na maloba mingi ya koloba te, mais talande mama Françoise asaki lobi abwaki ka mwa mibale ati alobi bon moi participation na ngai yango wana. Mais nazo remercier bato nyonso bat participaka bao ba pesaka ba intervention na bino. En tout cas merci. C'est Mère Fashion de Nantes officielle. À tout à l'heure. Bozala vraiment babenga nini attentive. Bozala attentive na makambo ezoleka bo kipe ango te, bo kipe nde Karine Mokonzi. Ezoleka tosito yeme tozala mayele, tozala kenge lokola mwana nyao. Merci. C'est beau s'abonner, ba se désabonnaki bozonga. Ezali 100% Karine Mokonzi la baronne. Chez Mère Fashion de Nantes. Bozonga, bo s'abonner, bo fungola mitema, bozala teka boko taka en clandestin, bozala vraiment abonné, bozala abonné, bo fungola mitema, bo s'abonner massivement. Bo s'abonner, bo tika kota ka neti muyibi. S'abonner, soko linga Karine Mokonzi, s'abonner chez Mère Fashion de Nantes. Bo s'abonner.
Merci, à tout à l'heure, c'est mes façons de Nantes officielle. Bye.